Mama wa Taifa, Jika TV. Merci beaucoup, jeune leader. Merci beaucoup, chef d'état-major. Ya Mampinga, ya Bagrif, Ponalibanga, ya Dada wa Taifa. Merci beaucoup. Pourquoi na moment moko regarde où ele kana ki na Mbushimai. Batu na Mbushimai ba ndo kanisa kesa ba G, to mona ki billet ya 3000 était kama na $18. Et puis était kama ki na original photocopie. Bazuika billet moko ba ki nango na cyber café, ba sali photocopie ba ye nango ba teki yango $18. Cela veut dire que non, tout ça c'était pourquoi Batu ole bosomba billet avant obomba moi billet na yo ozela ki jour jita ngomoni que no batu batondi plein na stade bo kokoko tate o komi na souci o kota mais c'était 2023 mutu na mutu akomeme kulusu na ye mema kolo kolemba te dans 2023 mutu na mutu mema kulusu na ye c'est fini le temps de venir parler inutilement ya bato yo na ye na ngaka na bandi lo balikambo na si j'ai agent leader mais likolo agent leader na tchekombo mutu c'est fini parce que quand je suis là je viens de donner seulement l'actualité des jeunes leaders ceux qui n'aient na casquette mususu wana na kotanga mutu mususu mais ceux qui n'aient na casquette ya kopesa actualité jeune leader na déplacer oyo bazana cité umoja bakozala nde bango bakozala ba bénéficiaire ya mbongo nyonso tokobimisa bakobimisa na concert ya concert humanitaire au Ekosalema le premier na Goma stade wana jusque là balobi na cité umoja za munene cité umoja za munene bakimbizi baze belé soki balobi kino bakimbizi nyoso bazana cité umoja bapambwami bakoki kokende pe na ba site belé Goma ezana combien de sites ezana ba site ebelé jusque là na Goma concert wana ezana mobilisation moko pas possible c'est depuis hier que ba panneau et télémaki Merci, bienvenue dans l'émission Nabiso. Rendez-vous dans Bagrif présenté par moi-même Rachel Mandela. Pessimbo tena ba oignon so baso continuer ko s'abonner, ko liker, ko partager. Ba émission Nabiso à chaque fois, à chaque moment. Merci dans Bagrif union sur le monde entier. Merci dans les commentaires, na bien partage na bien yango so la biso tozala et pourquoi pas attendre depuis quelque part. Merci pour les commentaires, ba félicitations, ba partage. Yango so la biso to continuer sur quoi avancer et pourquoi pas Fabrice Mandé. Ouazara toujours wana derrière la caméra et à partager à liker à partager toujours bah mission na biso à chaque fois à chaque moment. Merci pour la oignon c'est parce que continuer pour féliciter Rachel Mandé pour encourager. Là je vois John Linongi nouveau caméraman à Kenda Sango et merci pour les commentaires na bino ba partage et pourquoi pas petit griffe depuis Ipen. Voilà libana yangwana on est là qui mingi petit nosa depuis Ipen. Ya yangwana et merci aussi na ba griffe nyo sa monde là je vois mon Belinjuri et pourquoi pas Guépard puissant de la Congo et ba o bazalaka toujours wana Bruno Kanda Enoch et deux jeunes minons vous êtes tellement et bien si on a vu la bantanga moko na okokate voilà aujourd'hui nous avons mokote na plateau na biso na Jika de la presse et Dada wa Taifa lelo comme Dada wa Taifa to komeka pe ko solo mom ke pona ba actualité na biso to ba sango na biso ya jeune leader là déjà to monde déjà que jouer comme déjà pembeni jouer comme déjà pembeni et couleur café zo la biso et concert na biso pe ya Goma to monde déjà ba publicité comme ko salima avec Dada wa Taifa to komeka pe ko solo mom ke je vois déjà que to so kende ko progresser mouké. Fabrice Mandé ce que ça engage moko kotsarana nous éviter nanga à qui j'ai déjà bonjour et bienvenue dans la Taïfa. Bonjour Rachel Mandé Rachou, bonjour na ba étoile Jika, bonjour na ba griffe tout ya monde entier, ba griffe na ba tigresse tout ya monde entier na pesi binombote. Bonjour na griffe ya Tongo Joël Ndelo na Londres na pesi mbote. Bonjour na Tonton Chumuya, l'honorable, l'unique, l'incomparable, je te salue, honorable Tonton Chumuya. Je salue Yemoko Tigre, Molodo, number one, Mukua Moko, chef d'état-major, Yarmé Yabagrif, ils n'ont subi, autrement appelé Innocent Baloumé. Je te salue, mon artiste préféré, je salue Achille Baloumé.
réalisateur meilleur en Afrique centrale. Et je salue aussi Gizo, l'océan de la musique congolaise, sans oublier Big Manager, Prince Balume, Mutuasimbi, Masolo ya musique, ya Jean Leader, Ingeta Nayo, Biro Mobimba, na pesibino mbote. Balobeli na moni déjà au pesibango mbote. Ngape na pesibino balobeli mbote, na pesipe ba griffe tout oyo balinganga mbote. Petit innocent, je te salue. Quand Dada Taïfa salue quelqu'un, cela veut dire que non, le méga sera nombreux et nombreuse. Rien à dire. Fabrice Mandena si ma caméra, Inge tapé le sac, on a merci beaucoup. Voilà, Dada Taïfa, je vois déjà qu'il est déjà, on a qui ça nécessaire beauté et moi, on a peine à bakisa, exacté. Donc, on a déjà dans moi actualité, na biso, ou fanti biso lelo. Na goma déjà, tout le monde déjà publicité zo salima. Na goma publicité banda ko salema depuis longtemps biso pe to sala déjà to banda ki publicité et dans la live moko to sala ki ngai na ndeko nanga les grands réalisateurs Diamant Noir à partir de goma to sala live na JK télévision pour na ko annoncer beats petit na ya concert ya Goma ezo signifier nini ezaka concert ya Goma te avant concert ya Goma wana Jean Leader azana manifestation to aza invité na festival international couleur café na kati ya Belgique toza kobete lango c'était peut-être bato baza kobosana ezali le 23 à le 25 parmi artistes oyo bakozala Jean Leader akozala il y a RDC non il y a monde entier parce que baponaka na pays moko mutu moko soit mi balé ba bazana succès makas baponaka bongo ane oyo etombe que non Jean Leader akoyipe parmi baponami oyo baponi ke bakende ko représenter République démocratique du Congo otokolo ba continent donc aponami pe akende kotombola bendele ya mboka na biso kotombola bendele ya baluba kotombola bendele ya bakongo kotombola bendele ya bangala kotombola bendele je ne sais pas ya baswahili kotombola bendele ya ekolo nyonso za na kati ya RDC tango akokende kuna akokende kaka na bendele ya mboka ya RDC akokende na bendele ya mususu te donc azali troisième artiste ya kokende na couleur café festival couleur café oyo kozala na Belgique et ça le 23 pour cela na kosenga na ba griffe tout bas à la connecter d'ailleurs na lansaki le bamoko koloba ke no pona couleur wana ba griffe vous à la connecter pourquoi pas bo créer le komoko boye ke non tous à l'ensemble même moral na Jean Leader pourquoi pas organiser quelque chose pourquoi pas mettre en place ba polo pourquoi pas faire quelque chose que non to honorer artiste na biso poto la que ça soutien total na ba bazana poto je crois quand je parle na poto na zolo bana FBI na zolo bana mwana mboka Joël Ndelo na zolo bana ba griffe tout ebele na zolo bana mwana mboka Abdul à partir de l'Afrique du Sud ba griffe tout o bazaka mobiliser bazaka na tente pour na koyoka makambo Jean Leader na cause zolo bana bango na ba bazana Dubaï partout na ba auto yeben na bango te tozana ndeko mususu azana Canada je te salue mon frère peut-être j'ai oublié les noms prochainement je vais me rappeler vous êtes à vous travaillez vraiment beaucoup que les bons dieux vous bénissent parce que on est ensemble potokota na manifestation yango na banda ki na lisolo ya couleur café couleur café et c'est cas n'importe qui a kindaraté pour na ba que non c'est une occasion Jean Leader à se connecter à niveau international dès qu'on tape. Merci beaucoup parce qu'on peut signer la réponse. Dès qu'on t'invite là-bas, c'est que tu es déjà international. Tu ne peux pas être là-bas si tu n'es pas international. Si tu es local, comment tu peux arriver là-bas? Si tu es local, comment ton invitation peut arriver là-bas? Donc si tu es international, tu as le droit d'accepter. Quand on parle des gens qui ont déjà international, ça veut dire que Jean Leader a fait partie de Batouana. Néanmoins, a troisième artiste a participé à la couleur café au Ekozala le 23, le 25 na Belgique juin, le 23 le 25 juin na Belgique. Et ça peut maman événement tout ça cause là. Sans oublier concert. Voilà, Dada Taïfa, namonaki avant au côté la couleur café au bandaki ko loba pona goma ke bo solo la ka déjà li ka live nande ko na biso Diamant Noir et bo parla qui déjà sur concert. Ce concert on est sur les bases de quoi oya goma. Merci beaucoup. Concert wana oye kozala na goma eza tozana premier concert VIP eza le 30 juin.
wana ekozala na ba honorable bande kotu mutunyo salingia sepela akozala wana c'est $100. Donc si je ne me trompe pas ekozala le 30 juin la nuit, mais le 1er juillet ils ont concert VIP et concert populaire. Je m'excuse, concert populaire na stade ya Goma. Alors concert wana ils ont habite ya koede ba déplacement on a swahili to benga ka bakimbizi bato banyokwami na bitumba bato banyokwami na pasi ndenge tozoloba boye tozwa côté ya est ya Sud Kivu Kalele, si je ne me trompe pas, il y a plus de 500 morts, plus de 400 quelques morts par inondation. Bamisusu baza porté disparu, ba famille baza na banda koute parce que ndako ememi papa mbana tout bakei jusqu'aujourd'hui ezana poto na basolo. Bato wana baza na besoin ya soutien. Est-ce que na makambo bongo d'ailleurs côté wana bachaki day national? Je crois que c'était lundi. En dehors de ça, ba viole ko salema chaque jour, ko bomanezo salema chaque jour. So bozala ki na 2000 bakimbizi, bokomi na 3000 bakimbizi. So bozala ki na 3000 bakimbizi, bokomi na 4000 bakimbizi. Est-ce que le seul moyen ya ko aider bango to yebi ka edaka bango comme les 25 azala ki na bango. Alia ki na bango, partager ki na bango, mela ki na bango. Le seul moyen ya ko aider bango, c'est de faire quelque chose. Ensemble, comme on dit, ensemble, on peut avancer pour faire quelque chose. C'est pour cela il a dit que non, na tie concert $1. $1 pour le moment c'est 2500. Et cet argent-là, il n'y a poche ni à organisateur, ni à jeune leader. Et kokiko sangisa, et somba lutu, et kokiko sala, et somba matela, et kokiko sala, et somba poto pona bano ba comme na problème ya santé, et kokiko sangisa, et somba kisi pona batoyo ba koko o ba comme na problème à makolo, ba o bazangi ba bulangeti, ba o baza ko souffrir et ko sala quelque chose. C'est pour cela on dit que non, concert humanitaire. Concert humanitaire, c'est un concert où ils en habitent, il y a qu'à aider les déplacés. Je m'excuse. Le déplacé, il y a guerre, il y a est. Ba déplacé, on a baza, ba visite et ko salema na cité ou moja. Badelemisi ba panneau pour vous montrer que non, c'est confirmé. Les 30 et le 1er juillet, tozana jeune leader na kati ya Goma. Ba panneau telema ki félicitations na batoto wa Goma. Tunaba féliciter, tunaba patia merci parce que kazi muko nafanya iko nguvu sana. Tunaba féliciter muko naonesha ya kwamba mtoto mwenyewe ko nakuya ni mtoto yenu na mnampenda, susi yenu ni mumusaidie na mumweke mikono. Na njo tuko na baomba lakini mwile konsere mukwe ba mingi. Tuko na besoin yenu mukwe ba mingi kabisa. Donc boya ebele na yebi ke moye kutuna lobezate parce que kuna ndenge stade des na 35 places 35 000 places balobi bakochaka ka 30 000 places pour batu bazala à l'aise batu ba bina batu ba sepela parce que so ba 5 000 places 35 000 places plutôt et kozala moi parce que 5 000 na balongoli po espace ezala na stade mais na yebi ke no ezamuke et ça la passe jusque là nazo ka keno ba billet zo kende soko zana Goma ndeko nanga si tu n'as pas encore acheté les billets achète parce que possible ata ba biso que billet za $50 so zana ngo pesa posa nini okota pour inviter tout ça billet ce n'est que $1 donc tu peux payer ça tu sais $1 na yo zo somba billet soki kutu yo ko kendete atozana Kinshasa au monique ko kendete na ba fiche ya publicité ba numéro eza appelle seulement. Voilà tomoni affiche ozo tambola pour les 3. Ah merci beaucoup Tolinga Tobosana affiche les 3 ezali concert moko VIP jeune leader en collaboration na grand frère naye collègue naye na niveau musala Youssoufa yende pa kosala naye concert VIP et kozala les 3 en passant na invité bino ba griffe to sala rande to sala vous comprenez to sala nde ba to sala ka to yebisa ki bino que 2023 chacun pour soi Dieu pour tous.
C'est une façon de soutenir. Voilà. Appelle seulement dit que non, j'achète 5 billets. J'achète 10 billets. Quand tu achètes 10 billets, c'est $10. Il y a que tango sombi 10 billets, il y a que sombeli maman moko boy aspirine. Tango sombi 10 billets, il y a que sombeli maman moko boy kisi ba pomade ya makolo, ba pomade ya malili biso moko toyebi ke na Goma tozaka na malili ya osakana te. Tango montagne wana ya nini ngomba ya na komo bosana non ngomba moko ezala kuna ezala kaka ya malili donc tellement je viens là depuis longtemps, ça fait longtemps que je viens de là. Yango tindika kaka malili soki bandi ko tindika malili ezala penza pasi mingi do yango bakoko wana babela makolo mona bakomi na pasi ya makolo bakomi na difficulté bakomi na mwa ba problème ebele do baza susu na kimiate. Cela veut dire que non soko sombi bien yo okendete so sombi 20 aux na $20. Cela veut dire que na $20 na yo wana et koko permettre moi-même là je vais acheter même 20 billets pour aider seulement parce que l'icolo est kota la que non concert on a sombi yango pour na sombi billet pour na plaisir té mais na sombi billet pour na aider mutu moko boy soko lobi que no billet ba na $1 mais moi je vais acheter ça $100 ma chérie. Mon frère, c'est une façon aussi de soutenir seulement Bakimbizi, Toba réfugié Nabiso. Merci beaucoup les abonnés de JKTV. Merci d'avoir griffe. Je crois que nous déjà bozo yo kada dans tes fans de Gazoloba, bosomba babier et ba onan bosombité bosomba ba ope bazana RDC, somba bien pour nous soutenir o yazana passe de kona moi si to mobali bana to bakoko ba o bazo souffrir na malili kuna somba 10 bien na yo pona. C'est une façon de soutenir pe artiste voilà. Et dans tes fans, je crois que nous sommes déjà presque à la fin et la jeune leader uniquement quand jeune leader non temps encore mamutute et merci beaucoup pour na ba voisin na ba voisine ba comprendre que nous ça la musique et puis que musique et ça na valeur teto banda ko s'éclater tout ça la boy to fandara na coin na biso mtu na mtafanda na ba coin et ça la biso bien. Je vous invite les griffes les trois tous à la belé ata ba $100 bino ba bato bala voilà ata ba $500 ba bato bala donc na ebi que na confiance sûr et certain que non ba griffe ba bato confiance to za na bango. À ne pas oublier, je répète et je répète encore, donc on a maman na likambu, concert humanitaire na Goma, bagrif tu à Goma, wana kutu na invité. Là-bas, je ne peux pas parler beaucoup parce que Diamant Noir est en train de faire. HL, je te salue à partir de Lubumbashi, mon frère. Je te salue beaucoup. Je peux t'appeler même aujourd'hui. Ça fait longtemps. Je te salue, mon frère. En tout cas, merci beaucoup, na Rachel. Avec Jeune Leader, ndenge to bandi lelo le 10 to ko banda nango ti to ko 6 mois de juin mobimba parce que yé tozola mukeza ka ba surprise bomoni biloko beta kibiso et si JKTV la presse. Merci beaucoup Jeune Leader. Do zwelanga pena partout tchelanga pena na flash et kende peza na moi partir banga na wana kama mulisila yango. Ici on travaille de Merci, merci. Nous sommes déjà presque à la fin. Merci d'être là. Il faut prendre la table. Merci beaucoup. Je crois que ma banque a déjà... Non, j'ai tout donné. Merci voilà, beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Fabrice Mandazaki derrière la caméra. Merci à Oignon sur ce coach pour partager, coller, ma griffe émission pour partager massivement et comment continuer à Goma parce que dada ta faut tu le bas na Swahili. A pesti publicité Swahili pour la bato Goma bazala wana basomba babier et stade wana etonda. Voilà, merci sur les ambazongi te tokuta na bino balaxima. Bye bye, à la prochaine.